Bayaya banchofa bozala mopoli bolula kofingawa lokola bozanga baboti naloba te nayemba te oh aleshango munoko tala biloko boye mama Kinshasa baby kana mikeba siba baby tala pekisa baby toboko mona yo olela lobi bajipa mikuse na banzota mikolo kolanisela mikolo misu biloko boye Je suis Fabregas Métinois, suivez attentivement Marina Nzebo, serre-moi bien, moi Métinois, Marina Nzebo. La naturelle, autrement dit leader dans Bango Nyos. Marina Nzebo, personne ne les a, contactez Marina Nzebo 089 67 05 023 Zeboma @yahoo.fr. Marina Nzebo est là, leader dans Bango Nyos. N'impact de peine news. Bye bye. Mbote balandi ya radio télé communautaire de Lukala pe ya TTK TV bino bolanda kabiso de partout dans le monde bolanda kabiso na ba quartier na biso quartier 1er 2 3 4 5 6 7 pe quartier Malweka bozaka toujours branché scotché ya kolanda ka émission na bino sois éclairé et le baki ya ki bino ba nouveauté ebele lelo to eli bino pe surprise moko ya makasi oyo kosepelisa bino tokolobela makambo eteli ebele tokolobela makambo eteli politique tokolobela insécurité na Lukala tokolobela pe makambo eteli ba produit impropre parce que moto toyambi lelo akoyeba kosunga biso na makambo ebele oyo ezoleka na kati ya cité na biso ya Lukala wana ezali président fidèle di Lukila oyo topesi mbote président mbote mama Marina président fidèle du Lukila, il y a Azali président et association des amis des fidèles, Azali président provincial, il y a mouvement de démocratie et développement, Azali Lissous ambassadeur de la paix, il y a Lissous Azali ancien président, il y a TP Union Sport, président fidèle. Nous dit bah une décidé. Pourquoi bah que ça vit sur place, il faut éviter. Merci maman Marina na parole au Pessingaï. D'abord na kumisi nzambe po ete eleki mokolo ebele tout le monde a lisusu na binote lelo nzambe apeki abongisi ta malamu po keto solola ndeka obanayi ko présenter président fidèle di Lukila aza ebele azali lisusu na pa oyo lobi Azali premier secrétaire exécutif fédéral. Il y a l'ingombo babengi AFDCA. Allié. Et allié Awana bengi allié à Congo central. Et puis Azali coordonnateur ambassadeur de la paix. Il y a Mboka Nambiso à cité à Lukala. Et puis Azali Mingi donc moi to na kolobanya socialité. Azali président provincial à association babengi Allez-y les léopards. Donc azali na makamebele to suki na noana pona président fidèle nyonso wana kaka yo moko et ça la kondengeni na komona ba qualification belé. Bon ezali to benga na lopoto méritocratie yo lingi ya mote mais ba to monitor mususu na savoir faire na yo ba lobité to pesa ye mukumba oyo ezaka première organisation ya temps pour que oyeba okosala oyo botikani. Président fidèle Azali, candidat malheureux aux élections 2018. Candidat malheureux. Et c'est là qu'il y a comment quoi accepter chef. Bon, on a rectifié sur le candidat malheureux. Et ça, Makasi Mingi, na li candidat non élu. Voilà.
Si on a dit non élu, c'est parce que il faut qu'on fasse sa explication à Batoubaïeba, qui est dans la liste de la AFDCA, tout ça qui mutabimakite. Donc il y a eu récit des alaki. Attaque le président Fidel Ilouki a bimakité, mais dans la liste de la Bimaki. Comme dans la nationale, vous voyez, Bisaki, nous député national Mboko. Et puis, dans le niveau provincial, Bisaki, nous Kakamboku. Donc, pour dire que la liste où il y a AFDCA, que ce soit dans la nationale comme dans la provinciale, c'est ça qui récite. Donc, tu vois qu'on met beaucoup déjà. Attends, la bimakité, mais nous avons la liste moko bimaki. Il y a un monde à rectifier que le candidat malheureux, mais candidat non élu. Candidat non élu, ou accepter qui y a un facilement. Bon, et ça qui est un peu passé, vie, temps, la préparation, tu prépares qui pendant au moins 10 ans. Et jour où on a élection bimaki, résultat bimaki, tout ça l'a quitté. Le commissaire a dit que parce que Moutounio, ça a bimate. Il y a des gens qui ont tout le territoire en Banzango, tout ça qui est belé plus de 100 personnes. Bisous to quoi va député. O babimaki, to commissaire qui n'a pas nzambe to féliciter qui bango. Nazaki mutaliboso, o yotango résultat bimi ya provincial. Bimaka jour wana na yaki couplé na président de la République. Et bimaki na yoka kombo ya ndeko to akine liste moko honorable Mboukou, c'est là qui n'a repéré la benga qui est la félicita qui. Ils ont qui passent mais n'a qui est un peu satisfait parce que moko na biso abimaki. Surtout bimaki candidat et nous a pas sur pour les cas mais tout le monde qui était ba voix objet to soit qui. Yo mo webi que l'élection o eleki ezaki l'élection moko ezaki na liste. Il va dire que il faut que ça seuil. Donc la biso na AFDCA to ko qui sait il faut que commissaire na onza mais peut-être c'est fait là déjà parce que ba mingi ba bundaki ba kokisa isaité mais biso to kokisa isay yango moi fierté moke to zanango na AFDCA MDD amekeleki kokende kokota na AFDCA avantage nango ezalaki bon avantage nango nde na lobi pour ma sœur maman ezali pasi ko beta tolo yomoko oza na représentation partout. Sur le AFDC, MDD, ils ont parti, ils ont installé plus dans le Congo central. Et particulièrement, ils ont mieux placé dans le territoire de Banzango. Ok, là, comme Bengaki, seul, il faut que vous ayez des représentants partout. C'est-à-dire qu'au Banda Kassangou, le petit Mwanda, il fallait battre MDD Bazan. Ok, na ba Tchela Sorokei, Tamusou Mamba MDD Bazan, 4 ou 5. Ok, na Matadi Tamusou Ali 100. Oye na Banzango balita mususu 2000 ou 10 000. Yango wana esengai kokota na lingomba moko ya munene oyo tobengaki alliance. Yango moni Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Les alliés wana MDD na kati. Donc avantage nango ezalaki pour na seuil. Soki seuil ezalaki te je pense que Mato se représenter biso moko na étiquette oyo ya MDD. Voilà la réponse na ko pesa. MDD le loyo président à AFDC à exclu na FCC. Quelle est la part il y a MDD na Katia na bon maman Marina soki tozali ko ba AFDCA to ali na mokambi moko to mokonzi moko po to bengi professeur Bahati Lukwebo yende ali ko engager association na biso to bengi ya AFDCA tant to ali ko misa AFDCA biso ba parti o to sangani na alliance to sene to bungi moke. Donc, on a une structure qui AFDCA et puis on a soutenir l'autorité morale de professeur Bahati Lukwebo pour Nabitumba où il a mené et toi une qui a été lobby wana population européenne ça a raison dans le lenge oyo abendana ki yemoko bien que y a que la exclusion oyo famille munene ya FCC basalaki mais ezalaki malamu pour que topé sa position na biso parce que tout ça va mikolo tout allez ba professeur bazali ba intellectuel bazali to ko commenter de nyamaka boye to que gauche ou landi gauche to que droite ou landi droite ya wana professeur Bahati Lukwebo aibe ko zwa décision azala pe candidat na niveau ya Sénat
mais bandeko na biso mususu ya FCC ba seplaki na yango te yango monaki bachaki ye libanda et to acceptaki yango maintenant to aliko est vrai na côté na biso moko comme plateforme à part entière. Donc bino bolandi na bino kaka baati boy na bino kotika na FCC parce que apparemment FDC est divisé hein. Na deux parties sous bazana côté à FCC bino ba sous bolandi baati. Maman omoni na mokili photo la ka reconnaissant. Biso nyonso tant sous population ba éviter biso nyonso to alaki ba candidat ya FDCA professeur Bahati Lukwebo afutila ki biso caution biso nyonso biso nyonso ata mutu mokabi ata président fidèle à misala ata 100 francs et puis professeur Bahati Lukwebo apesa ki biso ba mbongo pour ça la campagne mais banete apesa ki biso ba mbongo meke monta moyena l'obésalité mais apesa ki biso a financer ki pe campagne na biso. Alors yo mutu asali yo yani papa aboti yo lelo bimi député ponga la komi mutu boye na ko boto la mukolo oya bandaki eloko donc biso to monaki te biso ba lié oya MDD il faut to landa toujours professeur Bahati Lukwebo ya momoni to za toujours ko soutenir ye to landa mu peuple ya mokilité po ba yeba la kisi yo mbongo po ba lobino ki yaka ba ko bombilo poste tel mais biso to alika na ligne moko oyo ya professeur Bahati Lukwebo ye ne to aliko soutenir. Président fidèle ba proposant pe bambongo ebele na MDD yo kendate olandaka kombono fidèle to yo ngaka ozalaka na logique. Bon maman Marina na vie faut yebaka le passé outaki wapi oza wapi pe oza kokende donc il faut dans la vision babiso oyo par la grâce de Dieu lelo bat bayebi bat musu baliko envier baliko se président fidèle a na passé mokobo passé wana eza na mutu oyo asalaki ke ndenge nzambe balobaka ke nzambe asalaka toujours à travers bato nzambe atushaka papa moko pe à son âme président Kisombe Kiako Mwisi ye mutu atindikaki to apusaki président fidèle de Lukila d'abord na koposa ya kosala politique pe ye mutu asalaki ke président fidèle de lelo akoma obo ali komona apesaki ye musala apesi ba moyen afute l'état musu classe. Alors lelo maman Marina nazala reconnaissant na mutoyo apusaki ngande na mukili balbaka afulaki yo lelo po ba yeba kisi yo mbongo balakisi yo soki jeep soki lupango wana biloka mikemeke ya mukili ekolekana yango peta musu toza nango donc toko weli la mbangu te yango to ali toujours na vision wana to ali ko soutenir lelo na kolobano ke MDD eza parti ya munene mais depuis ba papa na biso wana bakenda président Kisombe bakenda Kembuku so kenda bande ko musu bana kini le président national tamu so ba vision te. Mais je vous dis aujourd'hui que président fidèle de Lukila a kozala considéré comme président national en miniature parce que tout y a MDD président fidèle mutali ko ça. Donc na ko abandonner te na li toujours na lignée wana et surtout nazali pe moko ya libota wana ya Kisombe ya Kembuku soit na ko bossa na bango te. Apparemment le président fidèle est azalaki na Lukala MDD azalaki komona mais président fidèle a commis na Matadi MDD netigazikiti. Bon, ce n'est que normal, hein, c'est normal parce que Nazalaki Mikolonio Sonabino du 1er au 31 décembre Nazali, mais si on a comment au Kabula Mikolo parce que Tobo Salate que ba moyen oyo président fidèle qui la souki asungara nango bato to asungara nango MDD et utaka na mosala moko. Alors biso to ali neti ba soda to ali ba cadre supérieur d'entreprise à munene na ko kanga ma esika moko te. Lelo yo balobi na nga ba rappeler nga na Matadi. Lelo bi président fidèle akoke na Tanganyika, akoke na Mbujimai, akoke na Kinshasa. Mais c'est là et pour ça la que MDD kufa parti ezali mais to ali ko meka ko tsa structure pour que nasi bomona ka bureau ata président fidèle azate mais bureau MDD funga ma mikonyoso ya mwana sala ka effort chaque 2 semaines et d'ici qu'on a commis chaque 2 semaines yaka nazo ba rapport chaque jour mais présence na rappel est nécessaire ya mon naza awa na yaki depuis vendredi naza wa petit mardi na bozonga donc
côté wana moi ralentissement ezali tokoboya yango te mais équipe parti MDD ezali toujours ko vivre. Ok, parti à MDD zo vivre président fidèle le biazo mata toujours en haut parce que a signalé biso que aza aux AFDC allié aux na moi poste aux alliés pour rappeler parce qu'on a biso. Bon, à niveau ya province AFDC a on a baki Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés dans le premier secrétaire exécutif fédéral ou provincial du Congo central. De ce total na hiérarchisation na ligne de troisième personnalité ya AFDC na Congo central. Donc obanda Kasangulu Timwanda président fidèle de Lukila ali ko représenter donc moko ya cité na biso ya Lukala pe ya territoire ya Mbanzangu donc na territoire ya Mbanzangu mutu ali ko siéger la province na compte ya AFDCA ezali ndeko na bino o azali ko lobela bino na kombo ya président fidèle de Lukila. Lelo soki batu ya ngambo wana baye na ba poste ndingi tozomona lelo gouvernement peso umela po ebima babisi président fidèle pour toka qui déjà deux provinces César représenté et cause appelé Congo moko babaga c'était que Congo central na ba province moko ya ailleurs balubi président fidèle dengoza wana tozana posa to proposer au poste ya ministériel au kotika FTC to ko continuer kaka. Bon maman omoni balobaka la politique est dynamique hein tout ça la politique pour que lobby au diriger cité mais d'emblée ezali difficile na pesa yo yano na question na o lobby parce que nanu eloko wana emonanité mais je dis que jusqu'à preuve du contraire toali kozela pe gouvernement nebima par la grâce de Dieu biso na AFDCA tokozala pe na ba poste ministériel na lobby karaté président fidèle à la ministre mais tokosoki bande comme soit bi ministre na compte ya AFDCA ezali neti biso bimi donc les restes ezama manzambe na boye ko lobate ke na koboya to na kondima mais pour le moment to ali ko lana en ligne de conduite oyo président na biso national apesi biso o to bengi professeur Bahati Lukwebo président fidèle à boy gâteau nasi oyoki na lobby soki eloko wana pesa melingai je pense que na oya osolo na base na yo sur la base na yo tuna base na ngai o ya lukala ya territoire Mbanzangungu so balobi na nga président kende wana na kotala ndepe na tali pe na nga pe na li musali na nzambe na tuni pe nzambe soki eza volonté na ye parce que biloko mosusu tozolanda kaka na musuni olandita mosu libulu eza liboso donc en tout état de cause il faut toujours qu'on se réfère dans Nzambe ou ali mettre le temps per circonstance. Président fidèle à l'obia oya otuna base na ye na lukala président fidèle à la base na ye jadis insécurité na lukala ezalaki te base na yo lelo ezo vivre en insécurité makasi étant leader d'opinion okoki koloba nini mpona yango. Merci na zwi bapel ebele na matali esika yazalaki na bato bazali kobenga président insécurité komi na lukala tokomi kolala nde balobaka olali lisu moko lisu mosusu ali kotala esala inga pasi mais je me souviens il y a une année passée à l'époque bakotilaka bandeko na biso tokotanga kombo te na batebe basoda mobulu elaki bamosukutu bakendaki ntina humain et à l'époque en tant que coordonnateur ya baambassadeur ya paix nasalaka lettre moko nakominaka gouverneur pe à son âme oyo atikaki biso et gouverneur a répondu à kinga ce qui n'a pas écouté na memelo papier wana gouverneur a répondu à alobaki il a instruit ministre intérieur pour que va trouver une solution dans le problème local na lettre na komaka nini na komaka d'abord que va doter ba policier na biso na ba moyen de déplacement pour que maman commandant zali awa ba policier so zali awa ata ba bengi ke awa na quartier premier ba soda ba koti to des eaux des ali mais l'état wa kolongwa makolo akoma kuna ba miyibi to ba sasa ba kimi ya momoni na insister ki ma pesa ba doter bango na ba moto et puis na jeep gouverneur était favorable quand ça ne tienne balobaka les paroles s'envolent les écrits c'est le quoi mikande zali ndeko na biso atuma tubwana zali moko
il y a des connaissances sur le territoire en Banzangungu. Semaine passée, na tenté kokuta na ye mais na zwa qui était parce que boyebi tu ambaki mokonzamboka président Félix Antoine Tshisekedi aki na Matadi azaki trop chargé alors il na répondre la semaine prochaine. Donc semaine auto banda mardi na okende Matadi na tenter na kuta na gouverneur pour to discuter na problème wana en fait que solution et zo ma problème insécurité vraiment. Et donc, on a des conseils à biso passe biso bana lukala to ali na ba famille awa to ina ba ndeko ebele awa et ça la passe au la ali na makolo ndeti boye tela nena la biso tela nena oh biloko bana basi souffrir tela on va te mettre je suis Fabregas Messinois. Suivez attentivement Marina Nzebo. Serre-moi bien, Messinois. Marina Nzebo. Le naturel, autrement dit leader dans Bango Nyos. Marina Nzebo. Personne ne les a plus ou moins. Contactez Marina Nzebo 089 67 05 093 zeboma@yahoo.fr. Marina Nzebo est là, leader dans Bango Nyos. On a un bac de peine à bye bye. Plus bino bazali kofana na bozali kosala musala ensemble bozo kanate et ko arriver lobi pe mukonzo sur décision d'autorité ba onzo mutuma uti nesoki mbushima iswa uti Chikapa soit uti Tanganyika ayika mbala moko bino sozala no perdre autant boyokana bolobila langage mo mais je soutiens et je persiste to fungola mutema to senga na pardon. Ezalité pour président fidèle diloki la na ba ndeko musu balongwa ke na sima non ezalika mo ba kamoko isolé otobe ngaka ba incident accident ba prévoir ngote et yaki mais je pense que chacun de son côté a mêlé qui un peu mal il a pio et j'ai appris que c'est chose normal donc côté on a vraiment tout s'alarmer dans ngote je sais que autorité au hasard siko wana il est responsable et bah Jean Péo et OCC bah parce que maman Marina nous sommes des agents de l'État bah agents de l'État aussi n'a qu'un contrat individuel au signer contrat na yo vis-à-vis employeur donc to ko landa lo yenge ya batute parce que lo landa lo yenga mutu ta ba ko isoler yo vis-à-vis employeur au risque au perdre emploi maman au moni le to ko lo baké ah moi on zo soir et soko kate mais aux autres moi mukewa ba te belé laisse-moi te dire malami na voyage kana kenda Kinshasa na kenda ba province belé na peut-être ba collègues monsieur tanga na bango tant ils étaient plus intelligents que nous mais les loba zo luka place moko azwa ne fils que $100 azo luka ngo zo swati mais yo za place aux autres tant monsieur 200 koleka oyowana il faut ko battre donc nali ko senga na kombo ya ba ndeko na biso oyo ta mususu ba sanga ki écart de langage moi en tant qu'ambassadeur de la paix papa Kimia na sengi bango ba yokana na ko même que des plus ko senga bango pardon hein batika makamo tout ça la misala ce qui est important c'est le travail d'abord. C'est le travail d'abord, le produit impropre. Il y a une boutique à Lukala, ajouter comme un produit impropre à la consommation, bah tout va inculquer passionné par OCC. OCC, lui se confie. Bon. Travailleur à OCC, est-ce que lui sous la binone ça là, les gens ont besoin de monter. Maman, Marina n'a pas besoin que lui soit OCC, ils aient kofungwa. Et là la capongité. Mais il faut que la population aille un rôle à OCC ces années. Oui, mais la population n'est pas informée. Rôle à OCC, maman Izali, contrôle de la quantité, de la qualité et il y a conformité à l'entrée et à la production. C'est-à-dire, tout petit exemple, lié à la frontière de Bengilouf. OCC, rôle là Izali, la frontière, du lot que côté aussi ça vérifier, à jouer échantillon.
examen organoble elliptique. C'est-à-dire, na misuboye, au talike, bakusu ezali na biloko ezamabe. Vous déclassez. Mais biloko mususu eza pasi ko déclasser on a misu. Yango to zwaka échantillon, to kenango na laboratoire. Laboratoire et sali analyse et monique biloko o ezali propre à la consommation, c'est-à-dire to ko liya yango. Ba chamo si le marché to bandi ko liya. Biloko mususu pe ceux qui OCC na ba laboratoire na e alobi ke ezali non conforme, c'est-à-dire et ko liya maté ba détruire yango na si moment na mingi aussi ça tombi biloko boye. Ezalaka na kala mais ezalaka toujours. Non, il est passé pas plus de 2 semaines à l'andaki na internet na monaki chef de section ya biso ya lufu bali ko tumba biloko. Donc pour dire que nous sommes la OCC dali ko continuer. Mais ba limite ya OCC et sous kili wana na lobi na entrée. Supposons maman Marina o importé, ils ont prophétie, on va importer qu'à la minute. On lit qu'on importer, bah vivre frais. Et quand il na niveau na biso ya port d'entrée, soit na lufu, soit na matadi. Et comme na la chambre froide. Au tché na carte chambre froide na yo. Courant ya snel et kei. Aussi ça contrôler déjà na entrée, à l'objet que marchandise na yo vivre frais la li conforme. Ils allaient propre à la consommation. Maintenant, yo yé na on a chambre froide na yo courant katani. Et courant katani et bani ko saigner muketi Thomson na yo commis et poli to commis non conforme. Est-ce que wana bolo baké ils ont musala OCC ils ont musala aussi ça là qui déjà contrôle à l'entrée. Dès commis la kati il y a une autre structure auto benaka hygiène. Nansi kala être on a kokola à l'époque il y a Zaïre il y a un service hygiène ba non temple même ma pam pour batala est-ce que toilette na yo o checker ngo kisi est-ce que liboso le pango na yo matiti okati donc wana ezali sous responsabilité à OCCT donc population bino bali kota la président Fidèle Dilukila na ko lingate ke population na nga ya lukala bakufa po na nini bakena boutique ton alimentation va sommer biloko ezali prohibé biloko e baby tout milique alors tango yo okei c'est pour cela je vous dis so que na boutique lingo sombe biloko zalaka na moi fleur hein moi instinct moko ya kotanga ka hein parce que tu libre intellectuel faut kotanga ba komaka date ya péremption date oyo biloko eko fanda na hein eza consommable so ko moni sibula komi 2023 tu vois 2019 pourquoi il y a mais au moins va commis 2018 c'est-à-dire et si elle est qu'il là qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller avertir la police il y a une structure wana akoluka ba service hygiène ba kei ba zwa biloko nyonso wana ba chango en quarantaine et puis et qu'il y a une procédure il y a destruction donc bande ko na ba ali kota la boyi na OCCT aussi ali ko sala musala na yango à l'entrée comme à la production, tu as une usine na Silou, tu as une usine Cyclière. Aussi ça zawana à vérifier na Silou ciment et bimi. Mais yo aussi ciment na Silou OK nango na dépôt na yo osangisi na mabele. On a que ça là aussi c'est donc aussi ça na ba limite na yé. Dès comme na niveau ya l'alimentation, là ce n'est plus l'OCC mais les services et hygiène. Voilà, on a compris ça. Donc, OCC a la probabilité, mis sur OCC, il a la nenga, on a la probabilité. Et Tobokate, ils ont la clair. Président Babé, Tobokate. On a vu bien que ceux qui ont amené le Koana, qu'ils ont déjà périmé, à Zuyangwa, même dans la police. Non. Ils ont amené même qui dans la police. Mais jusqu'aujourd'hui, la police est comme Kotam Moussaï, est ambassadeur de la paix, et puis mis sur ya Congo. Non, c'est-à-dire dans l'obité que ceux qui montent à Moni, il y a Zouango dans ma casse, non, dans pouvoir ou en quand vous remarquez dans une alimentation bien une boutique, vous allez informer, c'est-à-dire ok koyebisa ba konzi à l'état que chambre froide wana elle côté kabilo que pola ba konzi à l'état ba on va éviter comme ça police à quoi de parquet service hygiène ba koyeba ils peuvent aussi informer l'OCC. Parce que aussi ça est parmi les services au bazalaka. S'il y a destruction.
mais rôle la société a quel cannabilo quoi parce que il y a limite na ye ezalaka na entrée ou na production. Ok, na entrée pe na production tout monde to lobisi o mingi ce qui to lingi to zonga moi sima to tout na présidence fidèle azo garder ba bon souvenir ligne à MDD. Bon, MDD c'est un parti, un grand parti. Ce qui est le président fidèle donc il a comment ça la politique. Les attaques pour n'aboter ma politicien non. Mais c'est parce qu'il y a eu ces partis. Parti où on appelle les lots et salingaï, na foi aux yeux à Olobate. Nous sommes parmi bateaux baza élevé la province na biso tam so batangi 100 au baza élevé sur le plan politique. Tam songa la koya na centième. Mais naza parmi les 100. Donc c'est les partis au MDD et ça li que lobby naza ki na kimpese na ki na milieu moko boye na kana ekuta na mutu moko na kutende ba mama moko ba moninga bazolela amona ke ngo bazolela ngai be na ba ki na siba bide papa yo ba ye presque ko fuka melanga la télé so mama premier nini président na biso to batabangu azolela oleni papa biso ngai kaka to kanisa ke yo bimaki député mais biso bimaki te yango tozo souffrir na bango ngabité maman Bible le na biso maudit soit la personne qui se confie à l'homme. Donc kolela te ezali ngonga ezatan tamusu ngonga na biso ko na noté mais prochainement nzamba ko sa grâce atanga été ata mutu mususu ya parti na biso ko bima osunga parce que avenir eza nzambe. Tolo ba 5 ans le 2023 ezali lelo. Est-ce qui sait que le 2023 eza biso nyonso? Tamusu yeso ya lobby. Bible le lobby Christ arrive bientôt. Maman na telemisi bango wana moko ye wana papa kutu na yaki na kipesa wa il fallait na zonga to babisi soke ozalaka susu na nini na lukala te okoma matadi yango na loma te na ozongela ndenge nini nde na monio c'est comme si nzambe mutatindi. Donc pour dire que ça c'est le MDD président fidèle de Lukila akoye koleka 3 ou 4 pattes que ça mutape sa emote eza na matadi. Dernièrement, na moi vacances à une semaine na Mwanda. Je pensais que na Mwanda ba yebinga te ba yebinga. Tout ça c'est le MDD. Donc voilà, MDD vraiment et ça libiso et toujours une opportunité belé. Tant mususu na zo chance ya komata via munene ko malibanda, c'est grâce au MDD. Donc côté wana vraiment nzambe apambola parce qu'il y a pesa ki likanisi na initiateur ya parti wana asa la parti au tozana ngo lelo ya munene na territoire na bisamba nzangongo le MDD. Paix à son âme. Papa Kens, balobi les bonnes choses ne dit ou pas to comme presque na suka émission na biso ya lelo o to yamba ki pona bino président fidèle de Lukila. Ya za ba fonction ebelé. To kotanga ba fonction na suka émission. Mais président fidèle oyo to lobité. Oyo et sengela ki oloba. Mais question et ya quitté. Président fidèle caméra la biso ezali population na yo base base babi te la base azoka. Merci na sepeli bandeko nanga papa mama leki ya mwasi to ya mobali ngai ya bino papa président fidèle de Lukila onyo sayebi lolinga ko bengela nga naza toujours na bino et ça fait mal na nzia so na liko tambula papa tangu yo zalaka. Je dis que nazali na kufina noté nzambe na bomisi mikolo na okufa te nazana et numéro nanga je pense que le kala mombaye bien on a ko bandela lisusu 089 83 55 684 089 83 55 684 président fidèle de Lukila bien qu'à distance mais nzambe na mayele wa pesa ki Mundela commissi mukili muke. Donc on est toujours là. En cas de besoin, conseil, vous m'appelez na numéro wana, même à distance. Nous avons appelé ça nga musungi oyo aza mutema munene. Atana musika mingi na bengaka madame Deborah Maketa, je la salue en passant. Mutumo aza kuna na ndaku aza na problème boy. Et par la grâce de Dieu moi muke oyo mona naka. On continue à soutenir Bandeko Nabiso. Donc, nous avons bino. Et là, tu as un solo. Tu as un moyen.
et par la grâce de Dieu tout comme on en a bientôt wana ezali tam sous vision tam sous prophétie mais tout ça toujours ensemble prophétie chef d'agence Fidèle Lukia. Merci beaucoup. Comme on dit tous les bons, je ne dis pas. Donc, comme na souka émission, na biso ya lelo, to yamba qui pona bino président Fidèle Lukia, oyo azali président ya les amis de Fidèle, azali président provincial ya mouvement de la démocratie et développement, azali ambassadeur de la paix, azali ancien président ya TP Union Sport, P naba nini sous belé wazanango ye aebaki ko tanto bébé ko tendre micro et pas inaye et to le pas sujet zala ki belé et concerné Lukala et concerné vie politique nae vous allez ki belé bino bolanda ka biso na site na biso Tam Tam Congo TV ozana poso le kan émission au bengi biso na 0400 ba bazaka na étranger au 00243 89 67 05 093 00200 43 89 67 05 093 soit au comédie bisou na Facebook au betikaka Marinon Nzebu au komona Marinon Nzebu mobimba po beti Tam Tam Congo TV au komona Tam Tam Congo TV na ba publication yolanda ki bisote au mona ki kepa na bino koure kendaki le quand to message sur ko kaba mais so quand ta courant ça peut ba informer biso donc ezala na bongo et comment na bongo donc hôtel qui bisote ko kokota na internet au beti Tam Tam Congo TV pe au komona émission oyo eza mobimba otali pe osepeli osabone osali lokola papa na biso bienvenue tondi o asabonaki pe akomi membre ya TV na biso Tam Tam Congo TV osali pe lokola balobi race béni jamais qui croit qu'à partir à Suisse o a partager ba vidéo na biso pe atinda ka batu batala osali lokola bienvenue ngangu yepa eba ko tala ba vidéo na biso otali lokola ba ope bazana na Kinshasa ba oza tellement ebele so na bino ba ndotanga ba kombo na bino atola na a to pesi merci na Blanchard Tingasi oyo azalaki sima ya caméra na biso to pesi merci na RTCL oyo a réaliser rappel à ça ba émission OP et croix kolika merci à nous sur qui branché scotché merci à toute ma famille yo besoin na biso merci à maman Déborah Dubikila je ne manque pas la saluer merci à toi ba maman motema monene. Merci, au revoir, ciao. Président. Petit caillou, hein. Je suis derrière. On a les qui au thé? Peut-être câble. Si vous êtes là, vous avez je suis Fabregas Métinois, suivez attentivement Marina Nzebu. Serre-moi bien, le monde est moi, la métisse noire. Marina Nzebu. La naturelle, autrement dit, leader na bango nyonso. Marina Nzebu. Personne ne zappe, le monde est moi. Contactez Marina Nzebu 089 67 05 093 zeboma@yahoo.fr. Marina Nzebu est là, leader na bango nyonso kwa. Na impact pe na idéologie. Bye bye. Bayaya banchofa bozala mopoli bolula kofingawa lokola bozanga baboti naloba te nayemba te oh alesango munoko tala biloko boye mama Kinshasa baby kana mike basi ba baby kala pekisa baby toboko mona yo olela lobi bajipa mikuse na banzoto mikolo kola nisela mikolo misu biloko boye